neti maréchal Rive Nkono alobi te religion ba vie batikaki lokola nga dans alaki na ba vie na ko tika religion kende ngwana te religion alaki abandonné kazaki ya fort mais koyaki na potopoto muta osokola ngo azate lelo tozui Rive Nkono etake deuxième pape de la religion Kitendi à l'absence de la cerveau signarcos andimi azwa elamba ya sap asokolango ekoma lelo propre po basapere babana mona bango lokola ba recalcitra lokola ba voyou lokola ba mandia mais sap lelo ezokende na ndengo wana te donc un sapeur il faut vivre na bourgeoisie Rive Nkono azoya awa na akosala société na kati ya kin tous les sapeurs akoyekola boulot akozala payer na kati ya kin na société ya Rive Nkono sap eza elamba eza griffité elamba eza couture elamba eza harmonie elamba eza concordance ata ba bebisi griffe eza komba couturier oya sali voilà mbote na bino nyonso na bana na biso ya Beaux-Arts télévision Beaux-Arts TV na pesimino ba mbote partout bisika bozali eza wa bino Rose Rachar Bukande bosepela na émission na biso kande tokitara na source nde to memela bino chaque fois ba actualité ka ya sika yango lelo toza na professeur Bidongala tozane déjà awa donc bo découvrir ni to lobela par rapport kaka ya makambo biso nyonso toyeba ki oya Kitendi donc elamba na elamba donc yaza sapero aza oyebani donc boko découvrir boko yeba nini to sola par rapport ya actualité ka ndengezo le kana par rapport ya monument ya Nyarkos oyo partout na monde entier bazozela partout na poto bazozela na pesi bino bambote partout na pesi mbote na Papi Kelly numéro 1 ya Beaux-Arts télévision na pesi mbote na Rabi na sima caméra o filma film à Jésus ba image kitoko bozomona nganda bimsanga Rose Rajabu kitoko eza ye na sima caméra na pesi mbote partout bisika Beaux-Arts na on peut ça dia papa na biso micro comme ça to démarrer liso na biso mokolo lelo bonjour. Ouais bonjour grand journaliste ya Mokili Mobimba yonde mopandi sangwa solo. Bonne santé ndenge nini? Ouais santé vraiment yozo monaka santé za kitoko na ndenga kini mais santé ça va. Mais quand on se présenter les sources na bala na biso bazo landayo parce que ça c'est première fois na yambo na chaîne na biso ya Beaux-Arts télévision ba abonné na biso misusu ba monyo kaka lelo mais quand on se présenter moko kitoko na elengi. Ouais moi je me présente le professeur Bi Mombale moko ya ba généraux ya maréchal Rive Nkono le king de Kimaguta. Donc, léopard de la SAP cours de grandes nouvelles visions, SAP sans injure ni insulte, SAP de la maturité et pédagogique. Pourquoi pas SAP social? Donc, Narina a expliqué au monde entier que de toza boye bike ma solo ya cerveau signarcos est capable de la religion Kitendi. Muto apesa elengi na forme monde entier bandi makelelo elambeza na vitesse mpeza eza pona mututu. Yango wana congolais tout na monde. Ici, Angola, Belgique, Suisse, États-Unis, partout, les Congolais, tout, ils sapé. Pour nous, ils sapé, puisque les né na biso, tikaki Kitendi te. Cerveau signalko c'est bisi alobi boye bisa papa wemba Kitendi botika te. Doit beteli yango c'était 3 fois. Yango ano moni Congolais tout. Bon, pour na eza religion. Aibisaka que religion ne ko kufa te. Pour la religion, il y a 6 sentiments dans le monde entier. Donc ça, il y a autant de lamba est la propriété. La SAP, c'est la propriété. Il y a un moni, muto alinga lamba, muto ana ifaz la toujours propre. Donc lamba est synonyme de propriété. Donc après ça qui ndakisana na papa wemba keno Kitendi botikate. Mais papa wemba ala ika ye mokote. Ala ki na bato belé ba petit oignon surtout ba dinga ki forme na poto partout dans le monde. Yangwana tango bango bazate ba petit na bango batikela ka religion neti maréchal Rive Nkono alobi te religion ba vie batikaki lokola nga dans alaki na ba vie na ko tika religion kende ngwana te religion ala ki abandonné kazaki ya forme koyaki na potopoto muta osokola ngo azate lelo tozui Rive Nkono etake deuxième pape de la religion Kitendi à l'absence de la cerveau signarcos andimi azwa elamba ya sap asokolango ekoma lelo propre po basapere babana mona bango lokola ba recalcitra lokola ba voyou lokola ba mandia mais sap lelo ezokende na ndengo wana te sap échanger données donc ekena ba norme nango la sap c'est la bourgeoisie d'attendre nga na telemi nde na beti balobi basapere balataka bilamba minene mais sap échanger
Ça pesa sous minamba minenete, ça c'est la si mesure. Donc rivenkono aye na innovation ya sika. Yango nde sikoyo aye ko favoriser ça. Alors bité, il faut na banazonga na source. Na moto yo abandaka mambo forme. C'est-à-dire cerveau signarcose. Tant que cerveau signarcose bakangaka ye, tanga bimi a izongeli rivenkono, a kepa rivenkono na royaume kimakuta. Ba solo dina ye, abi petinga na okitakin. Aibise vie sala masolo, mais oza muto yebani. Nyarcose akitaka kini, batu ba monaka, mais azali na royaume kimakuta. Aibise petit songa na zate, na monaka yondo kosa ilanga mozole. Na tombe danga yondo kosa la kaka, fierté ya mozole po yo idéologie. Voilà, donc comme à côté on est mausolée. Mais les lots, on dirait que ça peut vraiment ils sont en valeur tendez à la liboso parce que Chine les lots comme est belé dans zandu batu même bas sapeur to noy bakala banola to bilamba ba griffe mais les lots comme on est azola taka Chine mais azoko sabiso que ça griffe. Te ça peut vendre ça peut ça griffe te. Ça peut ça et lamba ça griffe te. Et lamba ça couture. Et lamba ça harmonie. Et lamba ça concordance. Ata ba baby si griffe. Griffe eza combat couturier o ya sali. Oso comprendre. Mais c'est lambade. Yango versa ça komaki versa si Jean Couture. Alors ba kite que versa si griffe te. Versa si Jean Couture. Ba komaka balobaka na coupe couture. Ba yekola ka coupe et couture. Ba yekola griffe te. Griffe eza ka ande biso moko to pesi yango valeur na ba couturier oyo basali kombo, ba couturier batongi haute couture. Nde ba yebani yango wana griffe komi na mode. Or elamba eza tissu, elamba eza couture, elamba eza harmonie, elamba eza concordance. C'est ça la beauté de la sape. Donc okola tano griffe, mais soko yebi ko lamba ngote. Griffe esa le logo te. Yebi makitoko te, eya loko sombi Thomson, ocheka mungo tokisi. Oli yango ndeni. Il faut que épices, ba tomate, ba matungulu, ba épices eza ba ba ingrédients zo mona ba couleur ba rose wana na frappé na kenango na concordé ba harmonie donc na kenango tout. Eza Christian Lacroix. Donc au mona mutabimi propre pour nani à respecter couleur, à respecter harmonie, à respecter concordance. C'est ça la beauté de la sape. Yango no moni rivenkono ay ko sala mausolée. Nde tozabwe mausolée zo salem plus de 20 000 et quelques dollars. Ezo sale masiko. Voilà donc appelle l'isolo mausolée na ki bozo sala mausolée zo sale ma bana poto bazo zela par rapport à l'isolo mausolée na ndeni mekana ofungoela biso. Bana poto tout ba olandanga donc masola mausolée eza penza en cours. Donc eza avancité eza théâtre mausolée eza en cours. Donc soko monique oya o participer au talande mausolée salemi le 10 février tozo beta 7 na tous les sapeurs. Bato nyonso balingaka mode. Balinga mode. Bato balinga monde womo. Bato yo balinga religion kitendi. Mona poto futa billet yaka tozo kutana wana. Pour monde entier toko sangana le 10 février et là lokola tozo kunda cerveau Nyarcose. Donc na mausolée à Nyarcose riba nango to katango le 10 février. Mais totiki bongote toza na album oyo est remplacé album à cerveau Nyarcose nyonso basaila ya sap eza nouvel ordre mondial de la religion qui tendi en marche. Voilà yango pe bimaka nouvel ordre mondial ezo bima bientôt ba 10e mois awa 11e mois nouvel ordre mondial de la religion qui tendi tozo consommer yango na kini na banzembo za na katineti le lauréat de la sap ezo bima bientôt. Donc, na 9e mois, ba 9e mois à Wakalamingite, lauréat de la SAP et Zobima. Donc, ça banzembo combien na katipe ba imbi combien? Et cause à la ata ba 18 à 15 chansons. Mais ayembi ye mon côté. Ayi baza bato e belé ba sapé ba musicien ya oyo ba yemba na viva la musica na vie beaucoup. Bato ba yemba na kester na kati ya mikili bango tout ba tia kikombo. Po batiaki banzembo batiaki ba voix po eza hymne national ya bato nyonso balingaka religion kiteni. Donc le lauréat de la SAP ezo banda bientôt do royaume kimakuta mobimba Didier Masuki mobali ya mandefu wa pembe attaché de prince ya Rivenkono yende mopandi sango na kati ya mikili na lauréat de la SAP. Donc soko tindelika eloko yo et par nani Didier Masuki bazoya donc délégation il y a 40 personnes. Rivenko nazoya na délégation il y a 40 personnes. Donc moi na poto soko lingyo ya kende komisa kombo azana capacité ya kofuta billet aller retour.
même maintenant hôtel à côté là yo pour Rivenko na za mutambongo c'est un bourgeois, c'est un entrepreneur ana société na Suisse na Genève donc aza penda aza na mbongo aza na ayebi ko yemba aza na capacité ya kozala pape de la religion kitende ya totala kike bana poto tout balobaka anga na sobi bourgeois 3000 euros 3400 3200 2400 mais idéologie ya ko même charge ya sap bakoka kite yango totalaki biso lobite to pesa vie rive ye mutu akama alingi na chabo biso lobite vie ko boya de yo mutabule yo ba vie batikela ki o masolo bazala ina royaume ki makuta abi ba petinga mona zwi charge wana do oyo nyonso ekoya bino bo pesa nga charge wana na ndimi charge wana ya kozala pape de la religion kiteni donc ça pesa susu abandonné te ça qui ya kazaka ya sap si to lavaki yango déjà de sap to lingi ba délégaté tolingi ba délégaté sap tolingi sikoyo to memi yango sikoyo na vitesse nango donc un sapeur il faut vivre na bourgeoisie vivre encore na zoya awa na akosala la société na kati ya kin tous les sapeurs akoye ko la boulot akozala payer na kati ya kin na société ya rive nkono. Voilà, merci beaucoup papa na biso meto ko tana likambu ya bino mo ba sapeur on dirait bino na bino boyoka ni pe zate parce que toyoka kama ba makelele na se boyoka ni zate on dirait bino na bino pe bozana ba ranking na groupe wana boyoka na raté o biso nde toleki eza ndenge ni meka ko de na monde asap eza religion mais na kati ya religion bato ba bebisi religion eza ba petit o bazwaki idéologie ya kala baza siko un esprit ya banji na bensirte oh là sap ce n'est pas banji donc soko mona mokote mama mokote ate akamona ye akende kofinga bato yango moni biso tozwaki charge ya kosa la cour des grands nouvelle vision sap sans enji pana biso tofinga kate donc beta pièce na yo la taningo zali lobela makambu na yo sisa kaka makambu na yo donc c'est ça la sap ezate que yo na toro banda es oro nyakosi alobaki ke Congo Kinshasa eza eloko moko kake ebale mute kabola biso c'est ça ce qu'on appelle l'amour ça c'est l'amour donc le bolingo eza souté mais bolingo si la ndenge ni toza na religion moko toza na bakofinga na ekoti makasi est-ce que ba pasteur bon polémique eza pona batu mususu mais ba pasteur nyonso bazalaka o na église na ye o pe na église na ye na kati église wana bandimi bazali mais oyo pe église wana azo sala a multiplier by fort pour que bandimi basa nini basepela donc c'est ça eza na polémique ezali pour monde ezo tambwa na polémique bato bazana banji na bansite bazana bango mais biso toza sap sans enji cours de grande nouvelle vision sap sans enji sap de la maturité oyo bato ba comprendre qu'est-ce que signifie la sap c'est quoi la sap eza nini pour mutaza la sapé faza la ndeni ba critère ba capacité yango wana même ba mususu ozo mona za sapé mais na capacité na ba critère yango ezoboma yango moni Rive Nkono asala kango na kati ya na Paris nani akozwa trophée to motole ya Leloria mutazwa kango bango babundi mais bazwa kango na ndenge asapte qu'il faut zalaka na bilambe bele osombaka ba collection zikate ba critère ozana palais ozana na nini osala nini evre nini yo sala bando banda sap yango wana nde ba critère ya muto azala sapeur sapeur bazala na makelele te na ko bude na ko finga te to beta na ndenge lamba te to beta na ndenge lamba yo beta na yo elamba eza conscience soko lati bonde na moni olati combinaison ya bakaki yo ebisinge loko te menga mona talika fiyo yo aza mutafore na beti pe bien pona nini aza na temps yo ebisinge loko te griffe be na tina nango te menga na talika ka couture ya combinaison beti na harmonie na concordance na couleur donc ça nga précis on se comprend ato yebisinga te ke na lati bobote nga mona zo mona taille sur mesure obeti bien taille na yo épaule dango vanda moulayi loketo tout c'est ça la sap voilà ezate ko ke ko zo bilamba tata na yo minene alolati babengi yo sapeur te sapeur eza bongo te sap c'est la propriété la sap c'est la propriété nengo beti bo oza propre c'est ça la oza présentable na miso mututu c'est ça la sap na ebide. Voilà, merci beaucoup vraiment to comme okende na suka moi information pour na to suki sangana yo mbala simande na ko yamba vraiment tamulai et ozala vraiment émission mo tamulai tala kaka
batan na biso pe bangonga na biso ekoki moi information ya suka et puis na bambote na quelques personnes poto e bakokabwana ngana yo. Ouais. Bon, information ezakaka bana poto tozo zela kaka le lauréat de la SAP yango des makambo hymne national ba sapere tout. Na monde donc soki nazala bref benda bambote nanga trop na bana poto tout baola nanga na boss Souma il est monument grand prêtre Félix Souma il est monument moto ya même 27 personnes na Londres donc Londres comme nango mboka bakoko na bakokololo donc disait Diasonama c'est dit qu'il flash na London maele dinanchete apo bikala gila roche mukoko le gouverneur pourquoi pas mettre des Tokadero na Londres Didier Masuki Mobali ya Mandefu wa Pembe acha movoto président Chikito Moshashino bana coup de grand mobimba tondolo bilele makaka donc bana poto tout bambote na bino tout bambote non on a bossani non on a bossani de banglo koto bayaya donc descendant valable de papa Wemba talakaka numéro nangezali 0 plus 243 90 38 92 167 le professeur Bimombal plus 243 90 38 92 167. Voilà, merci beaucoup vraiment. Tokomi na suka émission na biso na pesi bino lisusu bambote partout na baonyo so balinga ka Rose Rajabu na baonyo so balinga ka Beaux-Arts TV. Abonnez-vous massivement bo panza ba émission na biso bo partager na baninga misusu ono bayoki sangote bo partager na baninga mususu tolingi bino mingi ngana bino bongo tokuta nimbala ya sima. Ciao.